kutana bana nalingi nakende na suka ya likambo na Kongo Angola
Isa balui kisima tatamana vile kamote okuwase yomani tatamana vile okuwase yomani yida tatamana vile asemito vile kuruvana osona kase yomani tatamana vile tuwai kimukikana jasuka ida kutu sana tatanzami babi ni mutama televo zabi kaneti kalamutuko yani nobe ida tasmuki babu wamana melena nobe na batata mata melena wakikena
Yesu Kristo, Yesu akawataka wasijitu, yekukwanya mwana vela, ikawataka yetu tukawayevu, se mwana vela. Amen. Na komba tata mwana pe tata Nzambe, molimo centre, bolimisa biso toye na retard, bakonzi mingi bayaki, tozaki na bango, bakende lelo bamususu batikali nano. Mwa retard tozwi nde yango wana. Fete toyaki ndenge papa atika biso ezalaka pasi. Me pesaka biso makasi mpona batei oyo bapesa biso. Po toyebi ke Nzambe akufaka te, tolotaka ye, tozwaka ba vision, tozwaka ba nzembo. Nzembo ezali lokola message. Bango moko bapesaka message na ba nzembo. Yango nzembo ya lobi yango bazongela paske esalaki bango pasi bakenda kolala na susi wana kosepelisa bango bayemba. Gaki ayembaka ko jeteki ayembaka yo. Siko morale na bango ezongi lokola babengi bango.
Merci, je te qui. Lobi likambo monene otobimisaki tozalaki na Brazzaville. Tosalaki 5 mois. Po tozonga na Nkamba. Après Nkamba nde tozongi so na Brazzaville. Tosala 3 mois. Saison B. Là, la lobby na papa Zako. Tozokende ya Kinshasa. Oyo ba papa batinda biso sala musala wana. Bongo toleka na Nkamba. O makambo ya vote. Biso pe tozwa carte wana. Alors tokomi na Kinshasa. Ponga la lobaki bato bazo kosouffrir, bazo mona pasi. Tosalaka likambo yango po ete bato basosola bayeba ke makambo ezali na mokili. Le 14 janvier oyokaki oyo elobamaki na mokili. Nde toye na Nkamba tovote pardon tozwi carte nsima nde tozongaki. Entre-temps, makambo esili nanu te. Oyo nyonso bapapa baza koloba na biso ntango bavandaki awa na 5 mois. Papa Mfuma Longo alobi ke mokili ekoningana. Bamaladi ekozala bato bakokufa. Bitumba mpe ekozala ekosila te. Wana toyebi ke ezali basigne de temps epe nano esili te ezokontinue. Likambo ekosalama. Suka nde Nzambe akokata likambo na ye. Liboso pasi bisengo de eyaka nsima. Lobi oyo toyokaki nalobaki tosali mise. Mais Lingomba eza dérangé ntango nyonso. Basimoki bango bakomi partout. Bandoyi ya papa tozali me toza kodéranger lisusu makambo ebele. Bato bazo koloba papa ozomona te ndenge Lingomba ezotambola. Grâce sikoyo nalobi lokola tosisi mise. Papa Kimbangu akangamaki ye moko te. Ye pe akangamaki na bato bankole bazali. Totonga ndako bankole. Totia milongi na bango bafoto. Mikanda na makambo nyonso. Bato soki tosali bongo bayebi ke Nkamba ye wana eza na décision ya makambo nyonso. Ezala Brazza, ezala Angola, ezala wapi. Oyo elobi Nkamba nde tokosala tokolanda. Po tobebisa te tokomi na suka. Suka ndenge nini bilembo eza komonana. Oyo ezali ke mokili mobimba bakoyeba Simoki Mbangu Nkamba. Pour la vie, tolobi bongo. Papa na bomwana. Balobaki na bango ata bokoli bokoki kovanda na Kinshasa te. Kinshasa ezali kola Sodome na Gomorrhe. Tango batangi basilisi bamite Papa Mfuma Longo na Kinshasa. Aboyaki me papa bolobaki nini?
Kinshasa ezali kola Sodome na Gomora. Papa Kimbangu alobi te bilembo na nga baza kuna, bana na nga bazali kuna. Nde Papa Mfuma Longo kondimandimaki kofana na Kinshasa. Lokola azalaki mokonzi ya Lingomba, kuna emonani comme direction. Administration nyonso ezosala na Kinshasa sika papa azalaki. Sikoyo bapapa batiki biso bango mibale likambo ezoki na nkamba esika Mfuma Mbanza azalaki. Kola papa Mfuma Mbanza atikaki biso ndenge totikalaki biso lobi kamba nde direction. Mutu nyonso aza na likambo aya na nkamba. Chaise ya mokili mobimba ya Kimbangiste eza na nkamba. Roye biso batouzo change koyeba mpe makambo mingi. Kolakisaki tata Kisimwa Kimbangu mokonzi aza na nkamba. Yango tolobela bakombo ya Mausolée. Biso tolobi Mausolée kombo ya moto. Biso tolobi place wana photo change autant tosala réunion. Kilongo na Kikongo. Tokotiaka na Kilongo pamba te ezali awa na nkamba Mbanza Longo. Oyo kolo Yesu alobaki na le 6 avril ntango apesaki nzela akende osalisa mama Kiatondo na ngombe Kichuka, etika lisusu nkamba te ekomi Jérusalem. Kuna na bayuda mpe ezalaka Islam ekomaki Yerusalem. Biso tolingi te tochange makambo, tokokisa makambo nyonso Papa Kimbangu ndenge alobaki yango, bapapa ndenge balobaki yango. Population oyo balobi ya petwa respect ezala tobebisa te, Lingomba mpe ya Longo tobebisa te. Makambo wana nde azosala réunion tosilisa baconflit nyonso, bape nyonso, etamboli nyonso ezala malamu. Oyo towuti toyebi, me mpa tozokende toyebi te. Bapapa balobaki liboso pasi nde bisengo ekoya. Tosambelaka mingi. Wana ekoki kozanga te. Balobaka na biso ke bazokosa biso te, mutu moko aza kokosa azali te. Nzambe akanisela loposo mwindu na nkombo ya tata Simon Kimbangu. Yini mtayebi basekre nyonso ya mokili oyo Kimbangu. Mokili mobimba ozala mutu mwindu ozala munene Simon Kimbangu. Po oyo eza koya liboso ekozala ya munene biso nde tobongisa. Bapapa batelapelaki na nkombo ya bakongo misato. Angola, RDC, Brazzaville. Tozala bongo moko boyokani na oyo mikili mosusu elingi biso to néglige Yerusalem te. Eza ya mutu nyonso. Tobatela ngo malamu. Soki omoni makambo ndenge eza kotambola, ye aza kokokisa bilaka na ye.
soki mpe tomoni tokomi na point wana oyo nzambe alobaki ke akoloba liloba oyo wana ekoloba mokili mobimba bakoyoka yango mpe kosalama mpe me totonga nano Yerusalemi. Soki totongi Yerusalemi esengo nde ekozala ya mingi. Jejeki yemba na nzembo oyo epesa su makanisi likambo ekwei na mokili, likambo ekwei na Afrika, likambo ekwei na Congo. Ndenge nalobi kobondela toloba nzembo ezali kobondela mbala mibale, kobondela ezali kosenga na Tata Nzambe. Papa soki eleki mingi banzembo wana toyembaka nde touti koyemba asenga yo mpona baloba oyo bakonzi bazalaki ya balobaki. Réponse nde na nzembo wana mpo balelaki mpasi kimi eza te, ezala leta ezala eglize bato baza kolela mpasi. Réponse topesaki nde yango na nzembo. Jejeki
ezeki tolandi nzembo message tozali kosalela yango ntango nyonso programme oyo bapapa bazalaki nango yango toza kolanda ntango akendaki kunzulu esalaki epasi biloko ndenge ebebaki awa na centre d'accueil tozalaki na programme amphithéâtre papa mpe amonaki motema pasi soki esili te ndenge nini tokozala mpona nini akunzulu ayebiki tokolesa mokili mobimba amphithéâtre eyebanaki ke baprogramme minene bana kosalama kuna baconférence yango tobandaki na 2006 tolobi papa Kimbangu aza na prison soki abimi te pasi na biso ekontinue tata azala na poloko papa ntango azalaki bomoi na 91 ayebisaka leta adimaki me asalelaki yango te ye moko papa alobi après 20 ans 2011 yango nde tosalaki papa Kimbangu abimi na poloko sikoyo ntango tata nzambe asilikaka mpona Adam Eve apesaka bango etongo Abel akufi Kaye abungi mwana azali te ntango ya 7 ya kobota mwana na 105 ans de likambo tolobelaka ntango wana nde yango wana biso sikoyo na nani 88 89 papa alobi makambo eza koyela biso ya minene na 91 alobi tokobanda na 0 mpona biso 100 ekoki totala 105 ya papa Fumalongo akosala nini yango toyoki ke tokomi na le 6 avril ezala paye chômé elakisi ke tozolanda programme 105 ya papa Fumalongo ekokani tolobaki tokobandela na 0 sikoyo makambo ya 0 ezali wana ntina ezali oyo tozosala ya mabe Nzambe abwaki yango tobandela na 0 mpo tokokisa mikano nyonso oyo etikali oyo ezali ke Nzambe akosepelisa motu makambo wana tosimba tobomba yango mpo ndenge tozotambola Nzambe aza na biso les 3 Congo, Afrique, mokili mobimba devoir epesami mpa na biso ndenge balobi biso nyonso totonga Yelusalemi entre temps biso batosimbi likambo tobebisa te bambuta tokotikala mpona bareunion tokosala po ete oyo tokokanga nde yango tosala po ete meme nangola baproblème ezangi te ya makasi nangola ndenge toyebeli ke mama Kimpavi mpe apesaka message esalami kasi likambo oyo ya kala babele ya kala mpona nde tosalaka masumu ya mingi ifo tokende nangola tokende kolongola makambo oyo papa atindaki biso oyo esalamaka kuna mpo biloko nyonso toliaka na mokili ebunga tokomaka kolia ya biloko ya kobokola biloko mpe ya kobokola soki na ndenge ya mabe pasi kasi soki tozo kobokola eza maladi te eza bien ndenge ya bakoko bazalaka liboso ntango wana nde kozala na biso malamu
babele ya sika ezali nkamba ya kala kuna na Angola biso nyonso mundele mutu mwindu touta na Angola kuna nde tokoyebela ndenge tolongo na Angola topanzali bisika nyonso na minoko na biso tolobaka ntango toutaki nango na Angola yango wana biso tozosala makasi ya kotonga Yerusalemi surtout balakisi biso na tobandaki esili na nto tosilisa oyo azala mbongo na ye ozala mondimi ozala mondima te yo kaka na motema na yo topekisi mutu te tonga na yo kimia nde toza koluka kimia ekota na mokili mobimba lopiko emona na kati na biso tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen Amen. Ika yakudekele moko twatonda lusiku musu tutambule kwa tata nzambi musola kwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela